Bandeko, surtout na ba oyo balandaki ba audio ya Mosaka à partir des États-Unis pour comprendre makambo ebele oyo ezoleka na BCBG. Makambo ebele. Tozalaki biso ebele biso ba melomane na bonne musique. À un moment donné ko critiquer ko lobake wera ne muto abandaka, wera ndazala kaboy. Mais lelo tozoyo ka salité. Ba vérité ya BCBG oze ko bomba makuna. Ba vérité za ebele. Après batu ko kufa. Plus qui de 5 batu ba kufi ya kolanda na boye. Gilles Kibens a décidé kolongwa. Kolongwa wana e komi problème. Ba audio komi kobima. Ba problème ba chantage de gauche à droite. Qui veut noyer son chien? La kiss de rage. Gilles Kibens a longwe na ndenge ya bien. Mais ba akize na makambo ebele. Sika lelo na lingina lobela bogis. Na lingina lobato solola na bogis na bato ebele ya BCBG. Bino bato bolobaka bakabela wera banzembu basala boye banzembu basala boye banzembu. Ba vérité zoko bima. Jibe nzembu nini pe asala oyo esala succès. Parce que nyos tolobaka bapesa nikide alempela balobaka bapesa wera bapesa wera. Mais lelo Mosaka ye moko aza koloba banzembu bapesa jibe. Pendant la monnaie moi mo wa linga débarrasser na Kibens pour makambo sali de compte final net ko futa monter. OK. Kibens ndasala rason auto yemela. Kibens da corriger banzembu na biso. Kibens da corriger na drum. Kibens da zora son si mabito ye kaka. Kibens za poumon ya BCBG. Kibens alekina lempela. Ah bon. Alempela na banzembu banderone ayeli ba mouvement. Kibens banzembu na ye. Soto za na sanzembu na wenge oyeye banyo simba biso sa succès. Kibens a 80. Vous comprenez? Ma révélation hein. Sona moi qui baisse na tengo ka bloko mi balé pour moi na contrat bloko apesa na ndaku te papa akaba libanda na eto bloko mi balé qui baisse na vie pour comprendre les profs oyebi likala moto ya blesse bula likala moto nzemba qui baisse oh oyebi libérer so misa tuna basi denda libérer o libérer la suna basi qui baisse oh asule mbongo la tigo na wazi ça pesa qui baisse ta coca te paix à son âme. Ah bon? Au moins la dessin oyo basala na la Titanic basa ba na boile de sauvetage vous. Ah. Vous avez dessiné qui baisse. Ah. Bon bis la BCBG n'a pas l'aura des chansons pour comprendre. Amène-moi ce soir de Mamida qui baisse. Ndiye Mamida. Ouais. Oye bimisa Amida, oye salake to chaka, oye besta mote Mamida. Amène-moi ce soir qui baisse. Pour comprendre les points. Dans 48 qui baisse. Ah non. Celui-là qui baisse. Quand même, ça c'est moi tu qui ka wa para que le musique ate. Mutaleki azaki. Awa lobi ozo so papa plan ozo revese papa chéri. Bon va revese qui baisse. Na ko ba kutu boy ba ndembo ka connaissez munene na yeti. Pour ça susté. Na ko ba mutu alsali 37 abo bimse ndoki. Mais c'est quoi c'est toute sa vie alors écoute arrive là ndako nani o yati pas surtout randoki o loksaba na biso o sala boy ah oui ya ngoti ni mwasi na tika tinda lettre wana muku na koka mutu ndokala mamba chibola botu na chibola so muku na so ka ndokala usivo ka chibola ah oui dans ce qu'on on dit mi pasteur muku na te donc JB asala eloko ata moko te na musique. Jibe aza mutu mabe bandeko jibe aza motema mabe. So botali ba interview ya jibe nyonso. Ayaka ne komi kumisa atikala jamais kolakisa ba valeur ya batu misusu te. Jamais. Au moins ta wera koloba ba petit nanga ba héritier ba sebondo akoloba. Mais jibe zalaka toujours ngai. Mais lelo bomoni
Mosaka bimisi ba vérité banzembo déjà soki bolandi émission na ngamoko na loba déjà makambo 48 heures ba jekoko kezalaka nzembu ya ujibete na loba pe ba makambo ebele po jibe bakabela ke ko kabela banzembu ezaka ka wera te bino bokoma kaka po ba oyo balobaka wera boy bokomisa wera ondire mutu moko mabe jibe soki lelo batu baza ko ibainaka wera ba makambo nyonso zalaki contre wera so bo bandi kotala malembe bo bandi kosala ba puzzle bo tiem moko na moko vous allez voir que jibe mutu zalaki sima ya ko inisa ba musicien wera jibe mutazalaki sima ya ko créer ba complot batu ba ina wera anani Emeli alobaki yango na ba émission Emeli alobaki ke ata soki wera zalaki administrateur ya kobomba mbongo ava bimisa mbongo faut ba solola mais jibe sikatango ba solole balobi ke non toko pesa mbongo te mais obima neti wera mutu alingi ko pesa mbongo te mais sikatango wera boy ko pesa mbongo po basi ba sololi ba pesa mbongo te mais jibe okabela batu mbongo ezobimisaka wera mabe jibe mutu malamu nayebisaki bino na émission moko boy na salaki je vous avais dit que wera tendance na ye depuis que bazalaki na wenge ti akoti na maison mère azalaki na idéologie moko ezalaki okabela mutu mbongo te mais idéologie ya wera ezalaki kolakisa batu koma péché ezalaki kolakisa batu koma kosala musala yango boyokaka meme na wenge akala wera za ko insister na ba guitare ndenge bokobeta guitare ba stratégie ya kosala parce que azolinga te ke batu bazwa mbongo na facilité azolinga penza a organiser mutu na mutu ata soki lobby akei azala préparer na makambo na personnel nyonso akozwa na kati ya wenge ezala maison mère mutu nyonso soka longwe azala capable ya kosala makambo na ye ce qui n'est pas makambo ya jibe côté Werason bazé koloba akabakate mais batu nyonso baleki na maison mère baza capable ya kosala mouvement baza capable ya kosala ba album parce que baleke pas jibe et pas Werason wera pesa bango stratégie musa et apesa bango idée ya kosala musala comment kozala consistant na musala mais pas ya jibe ezaki kama makambo ya à l'aise ezanse bakabeli yo moni ke okomi bakabeli yo okoganisi okomi botala sikandeni batu baza kokufa na nini na BCBG batu bazoloba mutu aza kokufa meme vélo ya pamba ezate Drumero akufaki batu bazolela meme vélo ya pamba ata vélo ya pamba mutu atiki te maintenant comment expliquer o bozoloba même vélo ya pamba baza kozwa te ba umeli na mouvement plus de 4 5 6 ba 7 ans bozwi mutu lokola Mignon Abraham plus de 17 ans na BCBG lelo akoma na ye fan ya ba musicien misusu bozwi Ericho Tanabe plus de 17 ans na kati ya maison mère grand artiste grand leader ya mouvement na ye bozwi Alain Pela bozwi baba Gilles Kibens plus de ba 30 ans na mouvement bozwi Fere mutu akiza na maison mère 7 ans mais Fere aza na mouvement aza ko fandisa bozwi nani Fabregas ya fandi azo fandisa ba déplique bazo fandisa makambo mais batu nyonso baleka na BCBG ba Rio bango tu bakoma ba analyste ya musique mais komona kaka jibe mutu abota makalidere munani ba mutu azalaka na mwana tepa mais na album na ye bazoyemba azo yemoko azoloba yoka bana baza kolela yemoko azoloba bana baza kolela mais na interview loba bana bazalaka te po ba échouer soki bazuwaka ndalo baka bana na ye biso bana binadama wana kaka bana binadama mais comme bango ba échouer jibe komi koloba eza bana na yete soki bazalaka lokola lelo ba fere soki bazalaka lokola ba héritier ba Bill Clinton nda jibe lobaka bana na ngai na bimisa bango mais comme a échoué aza ko utiliser ba étoile na ye ya ba musicien na ye jibe aza mutema mabe yango mona ka boya ka batu na ye jibe aza mutema mabe jibe aboya donc jibe aboyaka akokontinue pe koboya bana yango bozomona batu lokola ba Mignon Abraham donc pona ye Mignon Abraham aza na étoile te sika bayaki koyembe pa jibe ndenge nini so baza na étoile te étoile na bango donc ba bayaka ipa ya jibe bazalaka na étoile te bandeko na ngai jibe aza kokosa jibe asalelaka nde étoile ya batu na ye soki okoti na BCBG jibe akoyiba yo étoile akobanda kosalela étoile na yo
ba Mignon Abraham bazwa ba étoile na bango ba JDL ba Rio bango tout baza ba Shaingenge jibe azwa bango étoile. Imaginez mutu lokola Alain Pela mutu azalaki na succès ya ndenge wana. Imaginez-vous soki Alain Pela kendeke na maison mère. Lelo Alain Pela ngaki mutu ayenda ngaki azala vraiment ouais nani faire gola. Mais JB a utilisé étoile na ye. Yango bozomona Alain Pela asila. JB a utilisé étoile ya Blaise Boula, ya Alain Makaba. Batu tout bazalaki na ba succès ba combo ya Blaise na wenge zalaki likolo, combo ya Alain Makaba ezalaki likolo, Alain Pela ezalaki likolo, mais ko kende na JB pouf, bango tout ba kita, bango tout ba sila. Toloba te. Toloba te. JB c'était faux. Aza mutu mabe, aza motema mabe bandeko. Botokolo bango combien de fois? JB aza mutu mabe, aza mutu mabe. Botala lelo histoire à Gilles Kibens. Botala lelo Gilles Kibens lelo. Gilles Kibens est-ce que ba oki ko finga vraiment Gilles Kibens? Gilles Kibens oya sali vraiment na mouvement to mona kai chaque jour lelo akomi ndoki po alongwe qui veut accuser ce chef de rage de makamtozo mona na BCBG JB aza mutu mabe ye mutu ayibi bino ba étoile ye mutu aza kolia pe bino JB kaka ye mutu aza kosilisa soki boyoki message ya ndeko na biso mosaka bien JB mutu aza sima makambo wana. JB aza motema mabe. JB akolinga jamais au réussir. JB akolinga jamais ko partager succès na bino. Akolinga yango te. Oya ko finganga, oya ko inanga, je m'en fous, mais ba vérité yango wana JB aza motema mabe. Akolinga jamais, encore jamais batu ba réussir. Bola kisanga moko kaka oya azako meka kutu azana cheville ya Fabregas oya longwe na BCBG. Bola kisanga oya azana BCBG otokoloba azana niveau ya déplique azate. Et bongo tokende ko comparer bango na héritier na Ferre. Soki bazoko kana na déplique te na Fabregas te. Motema mabe. JB ayiba bango tout ba étoile. JB ayiba Blaise étoile, ayiba bango tout ba étoile, mais ya wera ndia kokate. Yango sika wera aza mutu apesaka mwinda. Apeliseli héritier, apeliseli Fabregas, déplique, Bill Clinton, héritier nani Ferre Gola, baselo apelisa. Ata soki balongwe bakolobela bango mingi koleka batu ya BCBG. Pourquoi? Parce que bazwa quelque chose de pas wera. Mais JB a zouande quelque chose et pas ba musicien na ye. JB a yiba ba musicien makambu. Mais wera pesa ba musicien makambu. Voilà la différence. Wera pesaka azako fula ba musicien mais JB a yibaka ba succès ba musicien na ye. JB azako yiba ba étoile ba musicien na ye. Lelo Gilles Kibens a komi ndoki. Bande konangai bo partager lenga vidéo bo commenter.